luka kaka mbongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka ya pamba milalelela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola Bon, on s'est payé quand même un petit déjeuner. Ah, c'est mec. Na milika na makasi. Ngana linga ero fufu na mwa kilebu. To mwa mindindi wana ndi en tout cas. Ya solo. Na bien. Ah, même balasi. Au moins biso na kinde to mesana na tongo il faut moi eloko moko ya moi léger hein. Neti petit déjeuner bongo pour ça to bani na ba fufu wana ba kilebu. Journée kofi. Au moins na moyo bimba to ki oluka mbongo. Hein? Boni kasi tata mwasi. Ngana yibaika kindengo so ya bwe kwanga na yewana bien okoma masala kawana eko yana kamwe tuko atindenga kwanga te Atindi te ya ça qui m'a voyage en musique. Tant on avait fait boire éviter. OK d'accord. Ah. Oui, entrez. Oh. C'est des saints. Mapendo. 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 Anda papa. Mapendo. Mapendo papa. Oh ndeko nayo. Te ye azali leki ya diacre. Auti ne bandundu. Aika akopemisa mwanzo to muke pardon akozonga na ye. Esengelo kumba na lingumba na biso na mapendo. Kuna bulingo ijali bulingo asukate. Pasteur. Naza déjà place na sambelaka. Na je pasteur te. Na je saint de saint. Na lingumba na bino boyebi motango na baveve. Boyebi motango na baofere. Bino takabe lié ligoté. Lié ekangami lelo ligoté fungwa milobi. Bible lobi. N'abandonnez pas vos assemblées. Mais comment nous allons bawana? Hein? Oui, mais nous sommes là naïe. Ah, mais nous banana colonne habitante ni boso cola. Oui, mais nous sommes là. Ah ça saint de saint. Koluka kanda ne kwela yote. Ngaje saint de saint. Likonji na moto. Pate baita. Ajong benyani. Song benyani. Hein? Soki na bina benga moto etumba ba koloba o CDC atina na limbisi. Kosa la beauté papa na ngana. Na limbisi. Leka asima. Kena ko bongsa babiloko yaki na motiki ya kopanza. Kena ko bongsela ngaya. Leka asima. Ajebe na mo pagano. Ah, bana basoko na siko pinda respect ate mukolo zolo ba yepo zolo ba. L'église m'appelle lo ni mabeza wana papa. Na limbisi. Yaba kolengana sala abiki. Kasi uko na jawa. Na ebe na jina mate. Na kote ya silacide. Ndenge bo message. Doctrine te. Doctrine kaka papa. Doctrine. Mapendo. Mapendo papa, mapendo, saint de saint.
ya nazalaki na chambre ntango nazobima namoni semeki na soki paster na bino wana bazotalana baolobela moko te tinde na bimi na fandi wana namoni likolo moko asapatu libanda yango oyo osiliki mpo nde bazotalana bazolobela moko okosilika mpo na nini nayebi so nalingi bapagano na kati ya ndako na nga te ndenge nalobi bapagano na kati ya ndako na nga te ese okonazolanga blama na lavage te nanaki te na bana ozala opesanga mitindo konaki mitindo nini elango bakela pesa mbongo jamais oyo eza mama boni eza mama boni mais eza mama kopesa mbongo te kezwa blama na nga lavage Mapendo. Leki no ajemu pagano penza. ABC. Pona bina nyimba pagano ndako na. Boy malam. Na kenano mayangani. Malam. Merci. Mapendo. Ça va? L'os de mes os, la chair de ma chair. La sepeli. Ça va? Ça va? Nalobi, oui, que même CDC a remarqué que Mbo a ça mon pagan. Oui, que Mbo, il faut revenir ma touille. Pour à l'heure où tu as qu'un étudiant au Mangambo à l'église. C'est vrai, hein? Mbo a un comportement moko. Ils ont bien été. À se répondre saint dessin de quoi mon na ye. Ça m'a bien remarqué. Na o papa a ça à l'église. Bambongo so pesa. Ni azo linga biso sto pamba bande to komi lelo. Isa grâce na ye. Mais ya ye bien goté. Mon téléphone télé, mon affaire, mon boyfriend, sanga awawa mbo yoso ngana ndeni ndenga mtoka kanga kuna mamuna bangwe kolobela makaba yana otembo ngana akosi na fia class osoyoka nabi ko kenda class fia class ya fia kenda class te na moi so ba respectaka mbo ngana ngana faso no na komisa umuntu kyambo ba meshi na singa bunga na boy kasi mo ile mbo kuna tekini mbika mbo unisonga no chérie mbo tuzana nzela ba botela bisobo mbo ngana ngana yamba oba ngati twana nzela bolingo ngana yo tala bato mbo oso comprendre ndeni oso comprendre ngai te pourquoi mbo mabona ngai salté po simba olukanga aussi
On va retarder na mesana. Yo ya kana. On va forcer na yo talaka Nicolas na bambouteillage. Mama Suki. Obi ke église osaka bwi. Matati lokwa buli mama. Église mapendo lenge sali pona bomo inanga. Na koki kotika la simate. Ngai yoyo. Oublié, effacé. Nzamba loko tinga na bisiko ko kaiko ndimate. Na lingomba mapendo plus. Amati singai. Apesi na poste munene. Ka témoigner quatre église. Na témoigner quatre église ya ko telema koloba ete bolingwele kinyonso. Mama tika. Mama Suki. Église on na ko kaiko ndima. Yo yebisanga na mboko ndeto zabwe. Église ni eza na compte. Mais biso to bandeka to tche moi kiti, to tche moi boye, ba beti ba tol ba sali de l'église ko munene to na compte. Église mati, bandi bibi baso pambwa ma. Maman, c'est pas pour rien, bah, chaque plaisir. Rien. Oui. Bonjour voisin. Bonjour. Vous même ezanga mutu na koti na parcelle ekangama na bino. Awa pembeni namona kayo mama. Problème. Voisin en tout cas penzo excusez-nga pour le dérangement. Butu mobimba na lali na mwana te atungisi na fièvre makasi. Papa na zata zana katanga. Donc so ozana quelque chose de sanga na ozongisa. Ça va fanda kasi fanda moki. Koko bota no liboso. Bota no liboso mona. Eza nango problème te. Omoni bana soka lenko bima minu azokama ba changement ya baba climat na ba nyonso ani sala ka bongo lokola po kutai na biso en tout cas mama biso to ana lingomba etondi bolingo toninga ka mingi penza kosunga baninga po ete ye moko nkolo alobi ete moto akomona moninga na pasi asungi ete kolo akotuna ete na kina boloko na kotalanga ko minyo kola te. Ye papa na ya umeli bisika kenda. Ça fait déjà 6 mois. 6 mois. Papa peut-être vous salez moi été. Ça va. Façon de la couille kasi komi tungisa te. Zwa kende salisa mwa. L'église na biso mapendo to sungana ka to zana bolingo mingi. Zwa kende o salisa mwana. Merci beaucoup. Mure kana musante. Mama zela na zela. Ubakisa baba minga ngezala memwa ba examen boy na boy mais suko CVC lokolo ebinde kona yo oya kozonga bosola na yebisa ye makambo songa ngalo bongo kilt la blaze la kandene mama programme na bisa culte ezala ke tongo midi pourquoi yo ko prendre bangonga wana o yo moni sa disponible oye mais ko bosa na te soko utina mo l'hôpital ozongo pesa biso quand même suite. Merci beaucoup. Oui là na mwana mais on pesa biso suite D'accord, merci. Komi tungisa te mbongo wana ko zongisa te. Merci maman. Bali mususu pa okokende pe boyo benga mwasi te si moi c'est belé te ebele mona mwasi muke pe boyo na ko bandela ko botango ya liboso na kakata mango bakutani nango nzamba osunga kaka na moni omoni lo baka to tele mato kende te onyo so pa za ikaka yo lo baka tele ba to kende ponga na mesana ba to kende to ke mama nzamba obati na ba mukaka nzambe nalola matondo po opesi ngai poto na mbembe merci mingi nzambe tikati biloko opambola yango ntango nakozi kolia epesa nga nzoto makasi lobi nakutana tala mamokolo kake nakutana na bekuchu nakutana biloko nyonso na malamu epesa nga nzoto kongono nabondeli bongo na kombo na yo mpe basato tata mwana mpe molimo mosanto amen. Imanyo. Awa. Ouais, Nico. Ouais.
eza molimo ya dépense leki na ngai lobanga mpo nzambe asala mpe ngolu mbongo yango eyaka ozosomba crédit ya $20. L'appel important. Ça doit être calculé, ma petite. Mais oui, mais là, c'est l'appel moins important. Il faut que ça serve à téléphone. Tant que ça vaut, tant qu'on va sur shopping. Téléphone et avion. Téléphone bureau, mais calculé par jour, je suis crédit à $20. Si vous avez 5 jours, ça a combien? $100. Un mois, ça a $300. Vous avez bien à Kinshasa. Donc, vous avez bien compte. $300, vous dépassez pour le crédit. Yes, solo. C'est moi qui est là. Aujourd'hui, on bombi son baraté à 3000. Vous remarquez que ça a calculé bon au crédit. Quand tu sens que bomba quelque part, on a fait ça dans la perte c'est bien. Attends que tu as mis ça. Bon, c'est ça, il faut ça. Il faut ça, il faut boire que mais la moyenne il nous ça les gars. Eh, il y a mon son. Non, que l'église. Bon, c'est un programme petit. Programme non que l'église n'a pas de peine. Yo. L'église banane. L'église n'a pas de peine. Nandeni. Oh. Bon femme ta bien senga, saint dessin. Yeah, comment y a bengisa yo l'église a soit bisangaite. Il veut pas saint dessin mususu. Oso kena déjà liboso. Non, temba liboso za. Ma liboso pesate asuka pesate. Na lingi makamwala te osa l'église na o Jesse. Oh. Nous sommes tout tangi. Nous ne sommes pas de l'église à l'église. Les loups à l'église, la bino. Nous sommes choristes. Ce que les loups, il y a bien plus de loups à l'église. Nous n'avons pas la place. Ah, il y a tous ces belles na chorale. Nous sommes en été comme Colomande et chorale et. Nous avons ma bonté. Nous avons des autres dans la terre. Makambo est l'église, la bino est allée. Côté ça. Matéaka. Nous sommes qui est ça. On ça va des autres bâtiments. Il y a Moussolo, nous sommes partout. Nous sommes partout. Nous avons douté. Vous avez un problème. Bible lobby, n'abandonnez pas vos églises. La boy. Voilà, mon santo abasanto. Nazola nzela nazoya. Na siasa mapambo leo na kuzanga te mon santo abasanto. Te. Poko mapambo ina ngepa mutu mususu te nazoya. Eloko sa mbul. Mon santo abasanto. Mbula nde ezobeta koto nazali. Lokwa bando kata na ngona kozwa moto. Kala mimi to mona na komiana. Nazoya mon santo. Obebo mon santo abasanto. Merci. Non solo a womonga. So. Nous sommes en Nzambe mabe bongo batiki batwa. Aussi ça c'est ça pour moi un point. Oh tu vois. Pour la TikTok boyo moi ça mosana Nzambe la TikTok boyo. Yo sima mo yo so sala mukongo na ngana na ibango te. Ngai? So tsuba nga mukongo na sima mukongo. Na to tunonde butu wapi utu makamba bokongo makamba. Bakenda so loba pe o ngai, o ponya denga na mukongo. Tango yo so ko inviter lek na ngana église. O so ko inviter lek na ngana ebité. Et ça malamu. Évangélisation. Évangélisation ka la famille na ngana o ya yote. Bongo leki yemo kwa lingia lusambu. Kana bote yo do inviter ye. Na boyi na ngana famille na ngana ko évangéliser famille na ngana te pour ba za l'église ma onja ba sambilaka. Oh, mon solo. Hein? Toza na ebisiko zokanzi. Na komi pezako. Na komi oli peke déjà na komi. Oh. Na boyi. Bongo sukule ke lusambu. Bapamboli ya jumwa mbongo, abandi komersa, abandi mo makambo bere, bapamboli ezema be. Na boyi nanga ko pambola yete. Wane siri. Sika yebisanga otu wapi. Yoka sina otu wapi. Na isa ko déjà na otu pambo mate. Na otu pe opambola te. Na otu ota mama bino, mama pembela zika makasa likona mema ke poma di moko o bakomela nga tangu kwa marade nanga zika na kindo. Mama chiki aziki makasa. Solo. Nasa lubana mama tika makambo na mbula no lamba kalambaka bakoko baje pesa bango balamba ya joni ngabe mo kalamba. Sika nzi siko tiki ndika. Atiki moi bien. Tiki moi bien? Joyo ngati epo ya samba kuna benga na. Nde pona mbembe. Oje na 10 ko na 10. 10. Ay mo so. I want it. Vous la faisez na dikolo Jangan.
atika biloko wana ko bino mozalaka boye frenya bon nani donc nga nasali mabe yo kutinga ya oza komona doctrine te donc nga nde nasali nini nga nde nasali doctrine te tia nani atika biloko yuko yakatu yuka nani te yaka nani ngana yaki liboso nga mutu na yaki liboso na liwango nene ngana yaki ngana monango tala yo uzalaki na nsima ngai naza kotala yo nde oza kodia kodila boye bausima ngana yaki tamawa yo mpe na ngai tuza valele moko te oza koyoka yo ozalaka sentinele ngai nazalaka boye donc attention soki ngai nasila bandi likambo tika biloko wana tika biloko wana papa Nana kei, c'est là et ouais. Nana quoi? Yonde muntu za kuweli, ngai na weli. Nana weli ya. Oh. Mapendo. Tala tuza na igreja ya Mudimbo. Mebino mukata kangaka kabato. Nana kati yotu. Ezali nedi kamwe vila kasi yango wana nde umoni tulate boye. Lilukila basengisa la zo moto la zonga. Pamoye na yiboye lapi. Okay, yo ready tukutuku sana mbongo kuzungila tena. Tena zaleki sili kenenge na ye awa mama nde akupambula ngai akupesa nga mbongo ale na zimpe moto. Na mvulo yukupola peko. Pesa ngane tika biloko wana mama la mudi. Okeno kutika ngamu ningala yona pola ale yompo tika dina yawo yangala ni. Mbongo izana seya nani? Tuke bongo zo. Tukena njia. Kubumba mbongo lukula mama mubimba. Wana ba mama ya kalba za kuchana si. Ukutana nokuna na libanda te. Nakutana ite mama. Mais oto makaka sika sikoyo. Boyango eza problème nini? Po yaya na yo aye awa aye koloba. Yo oli kotosa na kata ndako na ete makambo aza kosala yo oli kosala yango te. Bon na yebi te pona yo eza nini? Merci Mosa Noko pona maloba. Ngana yaya eloko tozo kamatana ezaka kapo ndako makosambela na ndako nzambe na bango. Mais na yebisaka ke nasala ndako nzambe na nasambela. Soka za baka mandaka nzambe wana penza yo kosi. Po bako pekisa moto te ke na kosamba bisika lingi. O wana penza otoko kosi beza lika mususu. To bala no bien. Te Mosa Noko. Azo kanga makanga na église na bango. Mais ndako nzambe na bango mwana ko sambela kuna. Pona nini? Soki saint dessin na bango soki pasteur na bango lobaka. Yaza saint dessin pate baita likondi na moto. Soki pe bafandi bakosa tam susu 2 minutes bazotala na kabo bazo beloko te. Bapesa na mbote ya mapendo. Soki pe alongoli likolo moko ya chaussée atika ngona porte wana. O l'église ni wana. Ngala yebite. Mais okanga na yebi. Eseka kinoko na azala awa. Po yoloba makambu yo oza koyebisa ngai. Po yebe yaya na yo pe azala awa aloba oyo ndinga aloba ke pa mobali na ngai. Mosa Noko na lobi solo. Pona ndako nzambe wana tamike nazonga na mboka. Yo kozonga na mboka te. Po ndingo yaki na Kinshasa awa. Oye pona kutanga ba classe na yo. Ba neso to ba sepela ki na ndingo ye na Kinshasa awa. Okozonga mboka te ozonga mboka pona ni. Merci. Oui, Kota. Ma soeur. Mapendo. Goye kola kaka. Ma soeur poni. Mamuke. Kiti yango ofanda.
Ah, nazoleka na ngai. En tout cas, comment on faut remercier l'église na obo sala pona mwana na ngai en tout cas penza na sepela. Pe mobile nanga atindi penza na nsongisela bino mbongo oyo. Oh, te ma sœur. Mbongo ezaki topesaki yo nayebisaki yo bien ezali niongo te zwa mbongo omoni biso na eglize na biso mapendo tosonganaka tolinganaka topesaki yo mbongo ezalaki posalisa mwana nayebisaki yo mpe bien eza ya niongo te topesaki oya kozongisa mpona nini non mobali nanga mpenza insiste nazongisa ngo te ma sœur po ete zwa kabila ta babola biso tokozwa liso mbongo te mbongo tosi tokabaki ngambo nini olingi omemisa biso pa ezala mie kutu bino na eglize boyebi bisika babola bazalaka mpona bopesa babola ma sœur nasalaki constant moko boye na eglize ntango mwinde ekufaki namonaki moto moko apusanaki pembeni na ngai ayaki asimbanga kanganga vraimen na nzoto nabetaki ye mbata osani obeti ye mbata nauti kuzekana na ngai natadi kaka makambo ndenge eza kokendela ango nalobi naleka nazwa mapambo oyo na ngai mpo naza ya kobinda mapenze papa bidibidi nayebi te soki mpenza oyebaka doctrine na biso ndeni eza biso na mapendo plus eloko babengi kopambola topambolaka ozambe moko alobi epambola mpe bakopambola yo neti mokolo tokutanaka wana ngai anda kokota na voiture na anda kokende oyebisinga mpo makambo bana ya classe ngai anda kozela mpo ya kozwa mapamboli ya bana ya classe oye na yo te bongo lelo oyeba napambola yo te mpo ayini napambama mama napambama nakenda na ngai okopambwama mais courant l'air moko ekendaki lere oyo kokota nakwaki natikaki nzungu ya moto natala nanu soki ekomi na yene na papa bidibidi Mapendo mon santo wa basantu bongo yo kopesa mapendo te mapendo iko a doctrine yo moni ngai nafandi yo ofandi visionnaire asai ngai tofanda no esika moko toyebi loba te toyebi doctrine te ngai nayaki liboso nazwa mapambo oyo na ngai sikoyo doctrine omoni doctrine namoni kaka namoni moni doctrine ngai nakeima mapendo bidibidi mapendo wapi yo tosaka doctrine papa nakei kaka nakei naza nanga na change te kote nyonso kokenda kaka boye bakali na bakali kuwela na bato bidibidi balaka boye te papa bidibidi nakokangela mabondeli okosengaka nzambe mingi apesa lisu te kolinga te tokóma na niveau wa mpo libondeli no soko bande oyo bapesanga nzambe epesa ngai se mapendo yo kukanga mabondeli te tai kuti nasali yango nasepelaka nango te bongo ya kupamilanga lisusu atayo kende mapendo mosanto wa basantu bato mosusu nde bazalaka moto yango azalaka ndenge mais azalaka lere moko moi bien bato mingi bati koya na mapendo plus molimo na bango esenge kotala malamu yo mpe ndenge ozali wana mama nayebi otie motema monene mpe olingaka kosalisa bato mingi ya solo etie bolingo kasi lokola ozi opambola basuperieur kebaka na kopambolaka bainferieur mingi okwa yo nde moto ozie moto osimbaka misolo bonga adi na misolo miya ngai kasi lokola osimbaka misolo opambola mpe moto na nzambe
Mapendo. Mapendo. Pambolo eza te ata mbala nsima opamwa makaka maizalaka kaka na tulu nanga paniko ukukendawa nganya yagiri bosusu ngawa nani boiza biete nani sede sabengakio abengi nga tuna nga so naki hôpital naki kutu te mpo munganga moko azalaka akomeli nga bakisi yango ya grippe abengai ngai alobi lobo te atuli nga kaka soki naki hôpital masakoli ya sede sepe na yukaka ngu nandimaka ngu te nakei mapendo ya wapi yangu Obishiri na sepe na ndako makasi yana na mbongo kafonele ro mona ngambo ni boye te biso na mboka eza soza pa yaya kosalaka mabe te mbo obike na okamwa yo nalinga na fasone yo nakomisa mutu non pozo comprendre te yana oti aza aposa nanga po eyebinga ke oyeba ngai naza nani boni boye ko chéri nalingaka boye te so yeba ekuti kofa po bengana ngai ya bombisa kasi osileki église aboyi alamu kasi mosantu wa basantu naza na nzela nazoya na siasa mapamboli oyo nakozanga te mosantu wa basantu te okoba mapamboli nange pa motu mosusu te nazoya eloko mbula mosantu wa basantu mbula nde ezobeta kote oyo nazali lokwa bandi okatala nango nakozwa moto kala mingi te omonanga nakomi wana nazoya mosantu obeboye mosantu wa basantu merci mosolo akomononga so musa mose na nzambe mabe bongwa batiki bato osisasisa komonanga pona otuwa mpo olati kitoko boye yo mwasa mose na nzambe olati kitoko boye yo nsima moli ozosala mokongo na ngai na ngai nayebango te ngai ozotubanga mokongo na nsima mokongo nazotuna nde butu wapi makambo bokongolo ape nazoloba mpe oyo ya ngai opoignarde ngai na mokongo ntango yo ozokoinvite leki na ngai na église ozokoinvite leki na ngai nayebi te eza malamu évangélisation kaka na famille na ngai na oyo yo te bongo leki ye moko alingi ya losambo ye moko te yo ndo invite ye naboyi na ngai na famille na ngai koévangélize famille na ngai te mpo baza na église bango ntia basambelaka mosolo nayebi siko ozokanisa nakomi mpenza ko nakomi oyebi peke deja nakomi naboyi bongo soki leki ya losambo bapamboli ajumu ya mbongo abandi komelisa abandi mo makambo ebele bapamboli eze mabe naboyi nanga kopambola ye te wana esili sika yebisanga oti wapi yo kasi nauti wapi nayebisaki deja nauti opambwama te nauti mpe opambola te nauti otala mama ya bino mama pembela zika makasi na likolo amemaki epomadi moko oyo bakomelaka nga ntango kwa marade nanga zika eli na kindao mama atiki aziki makasi solo nasaloba na mama tika makambo na mbula nolambaka bakoko batia pesa bango balamba ya joninga beye moko alamba sika nze sika otiki ye ndenge kani atiki ye mwa bien tiki ye mwa bien joyo nga te po ya sembe kuna bengana nde po na mbembe oze na 10 ko na 10 mozo
pesa na likolo Jangan. Atika biloko wana ko. Bino musala ka boy fanya. Bon nani donc ngana sali mabe. Yo kutinga ya uta kumona doctrine. Donc ngande na sali nini? Ngande na sali doctrine. Jangan. Atika biloko wana ko. Yakadu yugana je yakana. Ngana yaki diboso. Ngamu tuna yaki diboso na liwango. Nani ngana yaki ndana monyango. Ili bisego. Tela yo usala kina simba. Ngaita za kutela yo ndo za kujomu ndira moye. Ba usimamwe za kutela yaki kala bidi bidi Pala yaki tama wa za kulfana do Yompe na ngai tuza valele moko. Uza kuyuka yo za ka sentinelle ngana za ka boy. Donc attention. Suki ngana sina badi bikamuna. Ngana ngana banda. Tika biloko wana. Tika biloko wana. Ah, tika biloko ya papa. Nana kei. C'est là ewa. Nanya kwa. Uweli la bibi. Yonde muntu za kuweli. Ngaila weli. Nana weli ya. Oh. Mapendo. Ah, mapendo. Tela tuza na igreja ya Budimbo. Mebino bukata kangaka kabetu. Nana kati yotu. Ezali nedi kamwe vila kasi yango wana nde umoni tulate boye. Dilukila basengisa la zo moto la zonga. Pamoye na iboye lapid. Okay, yo ready tukutuku sana mbongo kuzungila tena. Tela zala kisili kenene na ye awa mama nde akupambula ngaya akupesa nga mbongo ale na zimpe moto. Na mvulo yukupola pepo. Oh, pesa ngane tika bilo kuwa na mama lamudi. Oh, oke no kutika ngamu ningala yona pola ale yompo tika dina yawo yangala ni. Mbongo zana sasa nani? Tuke bongo zo. Tuke na njia. Kubumba mbungu kula mama mubimba. Wana ba mama ya kalba za kuchana si. Ukutana nokula na libanda te. Nakutana ite mama. Mais oto makaka sika sikoyo. Yango eza problème nini? Po yaya na yo aye awa aye koloba. Yo oli kotosana kata ndako na ete. Makambo aza kosala yo oli kosala yango te. Bon na yebi te pona yo eza nini? Merci Mosa Noko pona maloba. Ngana yaya. Eloko tozo kamatana. Eza kapenzo o excusenga pona dérangement. Butu mobimba nalali na mwana te atungisi na fièvre makasi. Papa naza taza na katanga. Donc so oza na quelque chose defisanga na ozongisa. Ça va, fanda kasi, fanda moki. Oko bota no liboso? Bota no liboso mama. Eza nango problème te. Omoni bana soka li ko bima minu azoka ba changement ya baba climat na banyo nyonso ani esala ka bongo. Bongo lokola po kutana na biso. En tout cas mama biso to ana lingomba etondi bolingo. Toninga ka mingi penza ko sunga baninga. Po ete ye moko nkolo alobi ete moto akomona moninga na pasi asungi ete kolo akotuna ete na kina boloko na yaki kotalanga. Ko minyo kola te. Ye papa na ya umeli bisika kenda. Ça fait déjà 6 mois. 6 mois. Papa, peut-être vous salez moi été. Ça va. $300 oyo kasi komitungisa te zwa kende salisa mwana na église na biso mapendo tosunganaka toza na bolingo mingi zwa kende osalisa mwana. Merci vraiment. Olela na mosante mama zela na ozela zela ubakisa baba mingi angezala me mwa ba examen boye na boye mais soko sivisi lokolo ebinde kona yo oya kozonga kusola na yebisa ye makambo so ngangalo bongo kilt na bino ezalaka ndenge mama programme na bisa kilt ezalaka ntongo midi pourquoi yo kopona na bangonga wana oyo moni oza disponible oye
mais kobosana te soki outi na mwa l'hôpital ozongo opesa biso quand même suite. Merci beaucoup. welela na mwana mais opesa biso suite. D'accord, merci. komitungisa te mbongo wana kozongisa te. Merci maman. bali mosusu okokende mpe boye obenga mwasi te si mwasi ebele te ebele oyo ebele mwana mwasi ya moke mpe boye nakobandela kobota ngo ya liboso na kakatano yango bakutani nango nzambe akosunga kaka omoni lobaka totelema tokende te po nyonso mpa ezalaki kaka yo lobaka telema tokende ponga na mesana tokende tokemama nzambe akobatela bango kaka nzambe nalola matondo mpo opesi ngai poto na mbembe. Merci mingi nzambe tika te biloko opambola yango ntango nakozi kolia epesa nga nzoto makasi. Lobi nakutana tala mamokolo kake nakutana na bekuchu nakutana biloko nyonso na malamu epesa nga nzoto kongono nabondi bongo na kombo na yo mpe basato tata mwana mpe molimo mosanto amen. Imanio. Awa. Uwe niko. Iwa wae. yoza molimo ya depase leki na ngai lobaka mpo nzambe asala mpe ngolu mbongo yango eyaka ozosimba crédit ya $20. bapele important Ça doit être calculé, ma petite. Mais oui, mais là, c'est le bapel moins important. Il faut que ça ait un téléphone. Tant que ça va des shopping. Téléphone est à bio. Téléphone bureau, mais calculé par jour, je suis crédit à $20. Si tu as 5 jours, ça a combien? $100. Un mois, ça a $300. Tu vas bien à Kinshasa. Donc, tu as bien compte. $300 yo dépassement ka pour la crédit. Mais on nous a fait na. Yesulu. Na ko ça moi caisse na mo blanda. Ozi bongo ngalo bombi somba ka ta 3000. On remarque que ça ka calcul mbongo tsaka ngona crédit. Koti sango sko bomba quelque part. On a ça na ba perte belé. Ata ko to minisa. Bongo c'est zali ko ça. Ko ça to boy caméra moi ni on ça les là. Eh, yemoso. Non que l'église Comment c'est un programme petit programme non que l'église n'a bino peine. Yo. L'église banane. L'église n'a pas peine. Nandeni. Oh. Bon frère m'ta bengsenga, saint dessin. Yeah, comment y a bengisa yo l'église soit bisangaite. Il bota ba saint dessin mususu. Oso kena déjà liboso. Non, temba liboso za. Ma liboso pe zate asuka pe zate. Na lingi makamwala te osa l'église na yo Jesse. Oh. Nous sommes tout tangi. Nous ne sommes pas de l'église à l'église. Les loups à l'église, la bino. Nous sommes choristes. Ce que les loups, il y a bien plus de loups à l'église. Non, non, il y a mal à la place. Ah, il y a tous ces belles dans le choral. Nous sommes été comme Colomande et choral et. Nous avons ma bonne terre, il y a des autres dans la terre, Jesse. Ma cambo est à l'église, la bino est allée. Côté ça. Matéaka. Nous sommes qui est ça. On est ça va descendre battre les gens. Il y a Moussolo, nous avons ça partout. Nous avons ça partout. Non, on est sur un an, ils ont douté. Vous avez un problème. Bible lobby, hein. N'abandonnez pas vos études. Nakapo, nako makosamba na ndako nzambe na bango. Mais na epsa ke na sana ndako nzambe na sambela. Soka za bakamanda nzambe wala penza yo kosi. Po bako pekisa moto take na kosamba bisika lingi. Wala penza otoko kosto beza lika mususu. To bala no bien. Te mosanoko. Azokanga makaka na église na bango. Mais ndako nzambe na bango mwana ko sambela kuna. Pona nini? Soki fait dessin na bango soki pasteur na bango lo baka. Yaza saint dessin pate baita likondi na moto. Soki pe bafandi bakosa tam susu 2 minutes bazotana na kabo bazo beloko te. Bapesa na mbote ya mapendo. Soki pe alongoli likolo moko ya chaussée atika ngo na porte wana. O l'église ni wana. Ngala yebi te. Me okaka na yebi.
esekaki ndeko na azala awa po yo loba makambo yo oza koyebisa ngai po yebe yaya na yo pe azala awa aloba oyo ndenge alobaki epa mobali na ngai mosanoko nalobi solo mpo na ndako ya nzambe wana tameke nazonga nanga na mboka yo kozonga na mboka te po ndenge oyaki na kinshasa awa oye mpona kotanga baklasse na yo bato nyonso to basepelaki na ndenge oye na kinshasa awa okozonga mboka te ozonga mboka mpo na nini merci Oui, Kota. Ma soeur. Pendo. Voyez que la caca. Ma soeur, poni. Qui t'y a mis au fond d'elle? Nazoleka na ngai. En tout cas, vraiment, je pour remercier l'église. Na obo salaki pona mwana na ngai en tout cas penza na sepela. Pe mobile nanga atindi penza na nzongisela bino mbongo oyo. Oh, te ma soeur. Mbongo ezaki topesaki yo nayebisaki yo bien ezali niongo te zwa mbongo omoni biso na eglise na biso mapendo tosunganaka tolinganaka topesaki yo mbongo ezalaki posalisa mwana nayebisaki yo mpe bien eza ya niongo te topesaki yo ya kozongisa mpona nini. Non, mobali nanga mpenza insiste nazongisa ngo te ma soeur po ete zwa kabila ta babola biso tokozwa liso mbongo te mbongo tosi tokabaki ngambo nini olingi omemisa biso pana ezala mie kutu bino na eglise boyebi bisika babola bazalaka mpona bopesa babola ma sœur nasalaki constant moko boye na eglise ntango mwinde ekufaki namonaki moto moko apusanaki pembeni na ngai ayaki asimba nga kanga nga vraimen na nzoto nabetaki ye mbata osani obeti ye mbata nauti kuzekana na ngai natadi kaka makambo ndenge eza kokendela ango nalobinaleka nazwa mapambo ina ngai mpo naza ya kobinda mapenze papa bidibidi nayebi te soki mpenza oyebaka doctrine na biso ndini eza biso na mapendo plus eloko babengi kopambola topambolaka ozambe moko alobi epambola mpe bakopambola yo neti mokolo tokutanaka wana ngai nda kokota na voiture na nda kokende oyebisinga mpo makambo ya bana ya classe ngai nda kozela mpo ya kozwa mapamboli ya bana ya classe oye na yo te bongo lelo oyeba napambola yo te mpo ya nini napambama mama napambama nakenda na ngai okopambwama mais courant lere moko ekendaki lere oyo ya kokota nakwaki natikaki nzungu ya moto natala nano soki ekomi nde enene papa bidibidi mapendo mosantu ya basantu bongo yo kopesa mapendo te mapendo iko la doctrine yo moni ngai nafandi yo ofandi visionnaire asai ngai tofanda no esika moko oyebi loba te oyebi doctrine te ngai nayaki liboso nazwa mapamboli na ngai sikoyo doctrine omoni doctrine namoni kaka namoni moni doctrine ngai nakeima mapendo bidibidi mapendo ya wapi ao yo tosaka doctrine te papa nakei kaka
kolukaluka kaka mbongo bisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelela ezangi ntina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola Bon, c'est pas quand même na petit déjeuner. Ah, c'est mec. Na milika na makasi. Ngana linga ero fufu na mwa kilebu. To mwa mindindi wana ndi en tout cas. Ya solo. Ah, même balasi. Omo biso na kinde to mesana na tongo il faut mo eloko moko ya moi léger hein. Neti petit déjeuner bongo pour to bani na ba fufu wana ba kilebu. Journée kofi. Omo na moyo bimba to ki oluka mbongo. Hein? Boni kasi tata mwasi. Ngana yeba kaka ndenge ozoya bwe kwanga na ye wana bien okoma masala ka wana ekoyana kamwe tu kwa tindenga kwanga te atindi te asalaki mwa voyage ya musika ntango naye mpe boye yebi te. Ok, d'accord. Ah. Oui, entrez. Oh, saint de saint. Mapendo. 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 Anda, papa. Mapendo. Mapendo, papa. Oh, ndeko na yo? Te, ye azali leki ya diacre. Auti ne bandundu. Aika akopemisa mwanzo to muke, pardon. Akozonga na ye. Esengelo kumba ye na lingumba na biso na mapendo. Kuna bulingo ejali bulingo asuka te. Pasteur. Nazali jana place na sambelaka. Na je pasteur te. Na je saint de saint. Na lingumba na bino boyebi motango na baveve. Boyebi motango na baofere. Bino jakabe lié ligote. Lié ekangami lelo ligote fungwa milobi. Bible lobi. N'abandonnez pas vos assemblées. Mais comment nous allons bawana? Hein? Mais bien nous tous sola na ye. Ah, nous bana mikolo na ebitende ni boso kola. Oui, nous tous sola asa saint de saint. Koluka kanda na kwela yote. Ngaje saint de saint. Likonji na moto. Pate baita. Ajong benyeni. Ajong benyeni. Hein? Soki na bina benga moto etumba bakolo ba CDC atuna te na limbisi. Osala bote papa na ngana. Na limbisi. Leka asima. Kena ko bongsa babiloko yaki na motiki ya kopanza. Kena bongsela ngaya. Leka asima. Ajepe na mo pagano. Ah, bana basokola siko pinda respect sa te mukolo zolo ba yepo zolo ba. L'église m'appelle le on mabeza wana papa. Na limbisi. Yaba kulengana sala abiki. Kasi ukwa na jawa. Na ebe na jina mate. Na kote ya silashide. Ndenge bomesa. Doctrine te. Doctrine kaka papa. Doctrine. Mapendo. Mapendo, papa, mapendo, saint de saint.
yaya nazalaki na chambre ntango nazobima namoni semeki na soki paster na bino wana bazotalana baolobela oyo moko te tinde nabimi na fandi oyo namoni likolo moko asapatu libanda wa yango oyo osiliki mpo nde bazotalana bazolobela oyo moko okosilika mpo na nini nayebi so nalingi bapagano na kati ya ndako na nga te ndenge nalobi bapagano na kati ya ndako na nga te ese okonazolanga bilamba na lavage te nanaki te na bana ozala opesanga mitindo bonaki mitindo nini elango bakela pesa mbongo jamais oyo eza mama boni eza mama boni me eza mama kopesa mbongo te kezwa bilamba na nga lavage Mapendo. 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 Leki no ajemu pagano penza. Ayebisi ye. Pona bina ni bapagano ndako na. Boy malam. Nakena no mayangani. Malam. Merci. Mapendo. 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 Ça va? Ça va. L'os de mes os, la chair de ma chair. La sepeli. Ça va? Ça va. Nalobi, hein? Oui, que même c'est remarqué que Mbo a ça mon pagan. Oui, que Mbo, il faut revenir ma touille. Pour aller où tous autres qui ont mis mangambo à l'église. C'est vrai, hein? Mbo a un comportement moko. Ils ont bien été. À se répondre saint dessin le quoi moninga na ye. Ça m'a bien remarqué. Na oyo papa a ça à l'église. Bambongo so pesa. Ni ngazo linga biso sto pamba bande to komi lelo. Eza grâce na ye. Mais ya ye bien goûté. Mon téléphone t'aime, mon affaire, mais bon, vraiment, c'est sanga awawa mbo yo zonga no ndeni ndenga mtaka kanga kuna mamuna bangwe kolobela makaba ya no tembo ngana ko sina fi ya class ozoyoka na biko kenda class fi ya class ya fi ya kenda class te na moi so ba respectaka mbo ngana ngana faso no na ko msumu kiambo ba meshi na singa tu bonga na boy kasi ngona hili mbo kuna tekili mbika mbo Onye no chérie. Oh. Mbo, tuzana nzela bato botala biso boye. Mbo, ngana ngana yamba oba ngati twana nzela. Bolingo ngana yo tala bato. Mbo, oso comprendre ndeni. Oso comprendre ngai te pourquoi. Mbo, mabona ngai salté, po simbal. Oluka ngati. Aussi.
retardé na mesana yo yaka moko forçaka na yo talaka mikolo na bambouteillage mama suki oyebi ke église osalaka bwe matati lokola buli mama église mapendo lenge esali mpo na bomoi na nga nakoki kotikala nsima te ngai oyo oublie efase nzambe alokoti nga na bisika okokai kondima te na lingomba mapendo plus amatisi ngai apesi nga poste monene tala témoignage kati l'église oyo na témoignage kati l'église oyo ya kotelema koloba ete bolingo eleki nyonso mama tika mama suke église onani akokai kondima ye oyebisanga na mboka nde toza boye église nini eza na compte mais biso tobandaki kaka totie mwa kiti totie mwa boye babeti batole basali belelo église ekomi monene toza na compte église emati bandimi mpe bazopambwama même c'est pas pour rien bachaki au plaisir rien oui bonjour voisin bonjour problème ezanga moto na koti na parcelle oyo ekangama na bino awa pembeni namonaka yo mama problème voisin